Balobi ya lelo mardi le 15 octobre si bandi benga tata benga mama benga yaya benga leki na ebike bozali ebele liboso ba poste télévision na bino pona kolanda Mag FM magazine message toujours kopesa bino basango na lokota ya lingala tika ete tata Nzambe mokela likona se Nzambe ya mpungutulendo Nzambe ya mvuluzi kimbangu a continuer toujours kobatela kabino. Botika to fongola Mag FM poko lelo ko ebisa na bino te kuna na commune ntele na quartier Manenga zela yango ezali akobeba makasi tipo panzi wana basengi kaka na bakonzi balukila mona no solution po karate banvula ngo soki ekiti e kozala mame bozo ba detail ngo liboso ya kamera ya Torres Atibu. Tozana komini ya Ntele nzela oyo bozali komona ememaka bato na bamboka lokola Masengi pe Lukunga Mputu kino ekomema yo na au revoir Kinshasa po okota na Congo Central kino okobima na Kazangulu kasi depuis nzela oyo ebeba bakonzi babetango kara po na kobongisa yango population ebimaka kote oyo bazali konyokwa mamakasi mingi penza tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te balobaki boye nzela au premièrement les en négligé mais na éviter l'état congolais tokotala bana moto tokotala bato ya ba transport net ba jeep na biso le kaka ba futa ba drone na bango papa on a ba frontière o batina ba nzela mais nzela eza négligé basala angote ni mbule beta ni elange sala basala angote to mona ka nzela toujours eza saleté donc ba bongselo mote on elanga ko te permettre mo bana moto ba aider biso bonso to comme na mbule ko za ndenge nini ba konza mboka biso message to lancer to lo ba député wana o tozo voter peut-être na nzela ba Congo to voter na province ya Kinshasa bango ndemba ko sangisa makanisi po ani balobela na nzela oyo pona nzela oyo eza route eza ne tolonga ba Congo nzela pe sangana ba Congo yango peut permettre pe biloko ezo uta koto ezo bima koto et bima na Kinshasa yango e nourrir biso donc bango ça le nécessaire to sengi bino bakonzi bino mbovandi wana bino nde bolobela bino bozana mibeko bo mekotela biso nzela bo bongisa biso po eza na facilité mutako longa pe abimiti mvululu abimi Kazangulu akekula ke prison Luzumu. Donc, abîmer na facilité, ça va raccourcir et permettre que la population peut avoir l'aide d'inviter peu d'embouteillage, peut-être que tu vas te dire que là, quand même, tu vas te bimi nango et bimi tout consonne. Bah, continue me côté l'élection en le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Papa Daniel Bumba, Boakana nous lit ce côté oyo, pour côté oyo, eza nango Congo Central te, eza toujours Kinshasa. Degré bandeko ya mopanzi oyo bazo konyo kwa maya. Ndeti kaka batu bazalaka na suka ya mboka kasi bazalaka na bango kuna kutu te yango biso awa na Mag FM tobeti kaka sete po dossier ya nzela ya mopanzi oyo ezokende mabe makasi bozwa solution na lombango ava bambula ezonga makambo ya boye eza vraiment kitoko te. Toki mambangu kuna na komina njili na are o babenga kadokolo soki otali yango okosimba moto kasi population ya mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukela bango solution po soki banvula ebandi ya kobeta ya makasi bakozanga na moyen ya koleka to pe bakozanga moyen ya kokenda kotika bana na nzela ya kelasi bozo badete nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Kinshasa, tambola na mokilo mona makambu tozali na komini ya Njili précisément na arrêt dokolo oye kenda sango bondi melangai tolakisa kabino ndenge nzela yango ezalaki kasi na miniti ya muke totala kaka boye honorable moko aye abwaki mabanga lokola pe mabanga yango ezalaki nango muke na place ezipa libulu kasi lokola libulu ezalaki munene akei kozwa ben ya terre jaune aye kobwaka ngo na libulu embadima metango madame la pluie aye kobeta bondi melanga degré ya potopoto esalemaki kote wana bakomi kobenga ngo kutu buyi national kasi ba cameraman ya FM Mag tango bakei po na kozwa bilili bourgmestre ya komina Njili alobi bozwa bilili te po toyende kobongisa esika oyo ezonga ndenge ezalaki bayimboka batala kaka boye
Ben ayaki malembe batu bakanisi aye kobwaka mabanga embadi mame ayende kosopa lisusu kabakata na mufukutu ya zelo kasi na sima na bango botala resultat oyo epesaki. Kinshasa na siloga bapesaki yoke ozobonga embadi mame na modele ya boye kiadi kibeni. Yango tosengi kaka na papa Daniel Bumba otala nanu yo moko likambo ya nzela oyo po ya boye eza vraiment malamu te po toyebi deja ke bandeko ya Opération Zero Trou barata na bango penalty yango balongwa kasi makambo ya boye kitoko te. Na Kanluka na quartier Lubudi kuna population kambo etali pasi ya mai bazali komela mai moko ezali na ba microbe makasi bozo ba detail na ngo liboso ya kamera ya Gelore Muya. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kanluka na commune ya Ngaliema, plus précisément na quartier Lubudi, l'eau c'est la souffrance. Population bayebi na bango mai ya régie des eaux te botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki toza na mai ya malonga ti donc à part ça ba mai to mela en tout cas donc pesa so ba malade belé toza ba mai ba suksi donc ba mai ba forage. Oui, mais forage est dans moi un peu, mais ils ont pas si mingi pour na ninga biso toza na kati ya Kalukawa na bila population batoza na bango ils ont pas mayo ndeza boye soko tsango na munoko neti mungwa neti kisi do po kitsango za passe yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai bakonzi ya régie des eaux. Population eyebi binote awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa tope bazali na mboka mususu mai ya régie des eaux ekota po bango pe base retrouver lokola na ba commune mususu soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya régie des eaux baebite. Na commune Ntele kuna na quartier Kampem population mopanzi wana bazali kobika na likambetali pasi ya mai na courant balobi koto kuna courant ezalaka te mai pe ezalaka te bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Problème ya mai na courant awa na ville province de Kinshasa et comment nango momesano tozali na commune ya Ntele na Kampem kote oyo likambo etali courant kiadi kibeni mai kutu koloba te awa bamelaka na bango mai ya forage mai yango pe selo ba information tozwi sur le terrain ezalaka nango kutu mungwa courant kutu ekoma nango mari de nuit soki eye 23h to 0h okomona nango 5h ekei population ya kote oyo bazali konyokwa makasi pona tina likambo etali courant na mai tango bamonaki micro ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango boyo kandenge balobaki mai courant vraiment ça très difficile courant eyaka mwa muke na moi mais na butu eza très difficile mona bakati courant na butu or butu ezo pesa insécurité tona beaucoup plus courant na butu na moi ikutu so bakata mais na butu courant ezanga te et puis tona besoin ya mai bata ba maison oh bambise pola bango makasi tout mama fo biloko epole makasi to ko le bambisi ne ayebele na basoso pour ebebisa biloko bakonzi ya régie des eaux pe bakonzi ya Sinel botala nanu likambo oyo na ngambo ya commune ya Ntele surtout na quartier Kapem bandeko bazali kobika ndeti kaka batu bavandaka na kata kokombe nzo kande bazalaka na bango kaka na ville province de Kinshasa
yango biso awa na Mag FM tobwaki kaka mbela na bakambi ya Régie des Eaux na bakambi ya Sinel boluka nanu solution na lombango po na bandeko oyo bazwami na commune ya Ntele surtout na quartier Kapem. Yango tolobi dossier ya quartier Kapem Nzambe tsa bango ka po soki te kiadi kibeni kitoko te. Olingi okoma kololo pango na prima ngondo ya pamba et pas présence ko mukanga ozali mobimba boza ba détail nango na elema oyo. Kofutela esele valeur na Kinshasa grâce ya président Siko Mukanga Makila Lumumba. Moto oyo atieli biso nyoso ba congolais mibange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Selepe, Mukanga 2 na commune ya Maluku. Noko na ba concession nyoso lopango ya 20 sur 20 okozo yango na $1500 ya pamba kasi okofuta kaka avance ya $500 ya pamba. Le reste obandi kofuta ndambu pendant 12 mois mokoka. Na ba concession Mukanga 1 pe Mukanga 2 ozali na ba avantage lokola ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ba ciment, ba dépôt ya ba tôle pe ya ba barre de fer, nyonso ezali sur place pour na ko faciliter construction na bino. Ba forage, mibange na ba groupe électrogène pour na ko alimenter population ya ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ya kitoko oyo bozali komona neti kaka na Ottawa. Oxygène ezali ya koluka te. Pona yango, chaque jeudi, visite ezali organisée na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku. Pe chaque samedi, visite ezali organisée na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele. Et c'est président Siko Mukanga pona kosilisa chômage na République démocratique du Congo. Atieli bino opération comme patron. Azali kopesa ba moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba, avance ya $400. Ba moto ya 3 pneus na $4800, avance ya $2000 ya pamba. Pe ba bus ya VIP pour na transport na $28000 ya pamba, avance ezali kaka ya $8000. Ozwi bus na yo ya 0 km, le reste obandi kofuta malembe ti okosilisa. Kobuka na te mona ya Kinshasa, mona ya Congo. Ba adresse nyoso esi eyebana na commune ya Kalamu na quartier Kauka, avenue Victoire numéro 42 na 2e niveau ya galerie Efra oza mobimba. Na commune ya Masina na quartier 3 arrêt PMU soki okomi wana mbala moko zwi lopango na yo ya 20 sur 20. Na commune ya Njili avenue Kodia numéro 1 na quartier 8 en diagonale ya Hôtel Lwemba. Pepo na bana ya Maluku quartier Monaco bokokuta ba bureau ya Siko Mukanga. Pe na commune ya Kasavubu avenue Louosi sur Prince Kasavubu en face ya Carrefour des Jeunes Yaka. Comme patron, comme kololo pango, grâce ya président Siko Mukanga Makila Lumumba, moto oyo azali kokoki sa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko mabukana aisi ya dayao. Le général Blaise Kilimbalimba asa kibongo tourné ya monene ko banana komina munga fula kino na komina Kimbantseke asuka kibongo te ayeba ki kokanga bakuluna oyo ba mesana konyoko la population pe a présenter ki bango liboso ya caméra ya Mag FM. Kisalume banda ndenge kaka bana kin balobaka, commissaire provincial ya la police nationale congolaise pour la ville ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba aboya pongi likolo ya kosala musala na ye kitoko. Tala lokola boye asali tournée d'itinérance na commune ya Mongafula ake kosukisa tina district ya Changu na commune ya Kimbantseke. Na kati ya ronde na ye akangaki bana mabe o bazonyoko la population au total 72. Na kati ya 72 wana 25 présumés kuluna oyo bazalaki interpellé na mitendi
P47 na district ya Changu. Kati na bango mingi bauti kobima na prison kaka na cadre ministre ya justice ndenga bimisa ki bango baye pona konyonga population na ndenge moko soki General Blaise Kilimbalimba te nani lisusu lokola boye ndenga kangi bango akotia bango nesika na bango po population ezwa kimia bongo bana kin balobi en tout cas ya boye bazu wapi kolela na bango ezui solution banda General Blaise Kilimbalimba azongeli musala na yi. Yeme, il est commissaire divisionnaire adjoint et à police nationale congolaise na ville à Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba ateya kipe ba policier ba sala musala na bango kitoko pona ko sepelisa population ezala na kimia. Mingi échantillon ya population ezana simananga na tribune wana. Bazana souci. Souci moko ezali sécurité na bango. Tout mibeko ete pour la kusala sécurité wana de biso ya yambo ya vile ya Kinshasa ngayo bakitani na ngati ino baso tisota ya suka policier ya suka de bino kuna kusangana kilisusu awa sukuna tongo et tout ça la déplacement ya awa awa ezali représentation ya commissariat ya commune ya Monga Fula oyo bourgmestre na biso ya commune azali représentant ya chef de l'état na kati ya commune ya Monga Fula lokola moyen ya kosala ba parade na chaque quartier ezali te proposaki biso awa eto ekosala parade yango awa ekoumela te po ete tozali na bacharge ebele même moment baza kozela biso na njili na masina na kimbaseke na makala nyonso efo tosala kaka na mokolo ya lelo monsieur le bourgmestre soki akoki kotelema tomona ye atake mokonzi ya mabele les représentants ya mokonzi ya mboka oyo toprofite mpe kokomisa na ndenge azongisi biso na mosala mpona tosalela ye yango na ndenge ya solo. Asukaki wana te le général Blaise Kilimbalimba asololaki pe na population lokola ana Kimbanzeke po ayeba banani bazali kotia nungu kaka ndenge babengaka ye abundaka na koisambo ye abangaka te kasa bangisaka bana mabe tosaba tosa yo po dipiron esalaka ba efe nango bana kini bango moko baebi. Kaka na cadre tourné na ye ndenge tolobaki akitaki pe Kimbanzeke préfet ya institut Sanga apeselaki général lolenge bana oya mabe bazali ko déstabiliser kimia na coin oyo. Na suka ya tourné le général Blaise Kilimbalimba alobi esuki kaka na monga fula na Kimbanzeke te yo mutoza na mwana na yo na coin ya kina batama pona kosala mabe alapa na ye po général alobi akotambola Kinshasa mobimba. Bino moko boyebi yesoka kiti na terrain résultat zalaka kitoko pe bana kin yango balinga général na bango. Papa général umela na yo ya boye tozui wapi soki yote. Major Sama Konga ayebaki bongo ko bakulu na oba mesana konyoko la population liboso ya caméra ya Gelore Muya. Tozali awa na commune ya Ngaba kune pai wapi Major Sama Konga azali kokumbela masolo ya la police kitoko tala na mukola lelo auti kokanga 14 présumés kuluna bana mabeo bozo mona bazo ko paya misu soka kutani na ona butu a papio machette a botolio biloko zanango kasi Major Sama alalela bango kusen na ba stratégie kaka ya la police nationale congolaise elongo na ba troupe na ye akweli bango tala neti na groupe oyo 6 bauti kobima prison kasi bayoka kate bano lokwa baloka bango ndenge kaka bozomona bango boye soki bameki kobimela o liboso ndaku bapindoli na porte na yo bazwi nyonso oyo eza na kati ya ndaku basali yango na komina Ngaba lelo mayele na bango esuki oyo bauti na prison bango bakomi komona kolongwa na prison eza lokola baza na passeport international de bazoleka na ba avenue to uti prison bakokanga biso lisusu te
or biso tozaka na baconsigne ya bakonzi même le général Oleko abanda koyebisa biso soki bokangi moto ya bacomportement ya boye ake prison soki abimi ase corrige te bokangi ye lisusu asali lisusu mabe bokangi ye bozongisi ye so na prison. Il est vrai babimi na mesure de grâce ya gouvernement na biso tosepeli mais esengaki ba changer comme ba changer te to reprendre bango lisusu zozongisa bango kote bautaki esukaki wana te na nsima kokanga bango le major Sama Konga elongo na bourgmestre ya commune Ngaba batransfere dossier na bango na IP crime mpona kolandela bango kitoko na niveau ya likolo bazuzi batala makambo na bango mpo bana ya boye esengeli te bavanda na kati ya société mpo bana Ngaba bavanda na bango kimia leta bato ya boye vandisa bango na prison ko tande baoyo bebisa Kinshasa. Chayer mingi awa na ville province de Kinshasa ba komisa na bango nde prince esika ya koteka kabiloko to pe esika ya kotambusaka ba accessoire ya ba mituka boza ba detail nango liboso ya kamera ya Gelore Muya. toyebi te soki ezalaka nini vraiment awa na ville province de Kinshasa komona bandeko oyo batekaka biloko lokola baji ya plastique to pe ba accessoire ya mituka bango bakomisa na bango prince nde wenze ya koteka biloko na bango mususu okomona ekutu na mwana na mukongo azokima pe mbangu po akende koteka kaka place babengi ye bazoyeba te bazotia bavi na bango nde a danger po soki mutuka esili nango frein yembaka deja mono fuidi po ba misusu bazokanisa koteka bongo nde ezomatisa ba clientèle na bango nzoka nde ezali kama pona bavi na bango bandeko oyo bazalaki wana boyoka ndenge balobaki liboso ya mikro ya Mag FM. Omona na ba magadam boye ba risque ebele balukela biso kwa mwa place ezake no biso tofanda poso ikopo esili tozonga na mboka bien tolingi te ke no mituka izoleka et tracé biso na makolo boye ezala fo makaji yo mokonzi ya mboka lokela biso place ya oteka eza situation moza très risquant parce que bazo courir na ba risque ebele. Finalement, il faut l'État trouver un cadre approprié pour Tchabangu. Parce que, au moins, il y a un côté de prince, il y a un problème de handicap et bien la vie. Il y a un donc l'État est obligé d'avoir un cadre très approprié pour Tchabangu. Esengeli na bateki nyonso boye bango koteka biloko na kati ya prince eza vraiment malamu te po vi basomba kangote kasi bozwa nanu conscience yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bozwela nanu bandeko oyo ba mesure ya bien po prince eza wenzete eyokani. Moko et salamakuna na prince ya Kimbanteke pe situation nango et commis déjà ko déranger population bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Enoke Mafuka. Toyebi te soki ekoma nango momesano na likambo oyo etali salite awa na ville province de Kinshasa. Tozali na commune ya Kimbanteke na prince oyo ekenda ti cimetière. Degré bato ba komisa na bango yango prince esika ya kobwaka kande matiti na bango. Tango population oyo evanda kandinga ya kote wana ba mona ki micro ya Mag FM bazanga ki maloba te. Oza lpanga chef Kutime Fumungando. Tombo olamkaka na tongo bomoni fulu oyo. Ta aba oteka biloko olia. Typhoïde, amalade comme bébé nda be bangungi tolala soute. Prince nzele beba tokenda makolo tiboyi. Poto zo transport parce que pour les kaka on a solo au kokate. Tozo souffrir na Kimbanteka to ebite so pesa ngo mukongo. Zela eza robeba moite. Leti fulu oyo. Donc souci na ngama na ngo fulu oyo elongwa. Donc elo sabiso bien te bangunge pai. Donc mamalade belé kaka tokozwa kaka. J'espère qu'avec le nouveau gouverneur, il y a vu province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, il y a à disposition pour tout me camper cause en bas poubelle. Pour permettre biso ceux qui na bisika na biso to tila ba mate tondi ma musu to ya ko se retrouver to bois karango na ba poubelle wana usinga biso pena makasi. Population ya côté oyo baleli kaka na bakonzi ya mboka batalela bango likambo oyo etali fulu oyo
po kote oyo ntudi na ntudi. Tokende kosukisa Mag FM ya pokwa lelo kuna na avenue université na yolo médical. Zela yango ezali ya kobeba makasi kasi population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukila bango solution. Bozo ba dete nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Awa tozali na rond-point yolo médical sur route université place oyo ekaboli commune ya Kalamu na commune ya Limete. Bino moko botala ndenge nzela ebebi makasi makadam ebukani pe libulu ya munene salemi awa. Circulation ekomi pasi mingi epai ya ba chauffeur pe ba motard. Bino moko botala ndenge mai evandi lokola tozali na periode ya mvula awa ekomi pasi. Soki mvula ebeti makasi kotoyo ezalaka nde mame luka esika kotia lokolo tope mituka moyo ya kolekezalaka te. Dans ma part libulu oyo namoni yango eza par rapport ya ba carnivore ya ba moko na biso. Ba carnivore eza te yango na ba mai moyo kochola eza te ba mai ya makasi ezoya moyo kokende eza te yango wana ne ezotelema na balabala ezoprovoke ba mabulu place wana. Libulu ezaki ya moke mais tozomona ezofongama ezokanga nzela yo komo crier ba embouteillage mais na yebi te soki bakosala nini mpona libulu oyo. En tout cas, Kinshasa ezali ya kobeba na oyo etali ba avenue banzela mingi ezali susu na eta ya kitoko te. Bakonji bazosala mabe do bazosala va mabe suivez ati bazosala misala mais suivez ati nzela o ba auto bokisa nkala te tala poids lourd nde basala poids lourd c'est poids lourd epanzana ka lokwa université nde epanzana donc c'est-à-dire quoi ba besi ba cha beto ba ngomba cha beto te bazuka gudo ba che mais réalité ya nzela yango ezopanzana balia mbongo place bazwa mbongo basaisa musala normal nde basaisa musala na nzela bango basaisi te do bazalika na besoin mbongo bazwi mbongo te mape mboka moko ezanga suivi za la rate ba konjika so ebe apesi mbongo a olandela te asala suivi nango te ba tuka balia na ba nkoni balia nde balia na bango banzela etikala bo basala musala malonga te. Ba autorité boye bananu ko trouver solution na lombango ko bongisa banzela oyo ya minene na ville province ya Kinshasa oyo ezali ya kobeba pe ko bongisa ba route secondaire oyo esungaka soki ba embouteillage salemi po circulation ekoma malamu. Nzela oyo population bazali kotalela bazali ko jimele po ba autorité bayeba ko bwaka lisu na bango ya mibale awa boye kitoko te. Tokomi na suka ya presentation ya Mag FM ya pokwa lelo ngai na bino tokoki kokabwana boyeto tokima mbango kuna mopanzi ya ba page rose bosimba pe boye bayete tozali bongo ko souhaiter mbotama elamu na Judith Maseu la compa DG Kaselufu de la part ya papa Alengomba balobi lelo nde ezali lelo bazali kolia 13 ngulu na 15 ntaba ya vierge na pilipili ya kobeta kuna balobi na mopanzi na ngonde mai ya malili ekozanga te mbotama elamu na yo mama Judith Masengu tikete zambe na lola ayeba na kopambola yo mbotama elamu lisusu na bebe Ninele Fasima Matondo bebe oyo aliaka mbongo elala te balobi 37 ngulu ya vierge ezali kolia makuna na kapela bozanga te. Tokomi na suka ya presentation ya Mag FM ya pokwa lelo tika topesa matondo mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba soki na bimaki kitoko na bandako na bino bopesa matondo mingi na mwana mboka Torres Atibu le métier noir maboko trépied mwana mobala liaka mbongo elala te yazaki bongo sima ya caméra tika topesa matondo mingi na balandi minene ya Mag FM tobisa na kabango te mama Keren Mola mwasi Nzambe mama Matondo Makulu mama oyo aliaka mpo elala tika topesa matondo mingi na le boss papa de maître Billy Maluwa ke passe bakisa mutu bantu mutu Nzambe ngai na bino to